Bonjour les soubana na nzambe ezali sisunga na kokaba su bolamu na bino bana nzambe bolamu lelo su nzambe apesinga nazali kolobela les 12 portes vision oyo nzambe alakisaki ngango mwakala atenga na mutema pote na wakaba na bino tango pamba te tango nango ekoki vision oyo nayebi te soki eza na kati na bible mina koloba oyo nga na moni mais nayebi ke quelque part na bible ekoki kozala na kati na vision oyo nzamba minga quelque part leli nzamba minga quelque part wana naloba ezalaki na kati ya ville moko namonaki ndenge nakotaki na entrée ya ville wana te namonaki ndenge nini nakomaki na place wana nayebi ndenge nakomaki na place wana te nakotala vision oyo ezali nzamba amemaki nga na kati na esprit amemi nga na place wana bola na ngai malamu oyo ezali message prophétique pona bolamu na bino bana nzambe pe pona bolamu na ngai tiki tobondela nzambe na lola tata na tonjo botoni pona bolamu na Seigneur nzambe oloba na ono tolakisaka papa na kokabola bolamu opona bana na yo yo lingi bana no bayeba vérité Seigneur de gloire papa kembo zonge pa na yo nzambe na sengi mawana likola bana na yo Saint-Esprit fongola bana no miso na molimo pe matoy na molimo nzambe leba kozwa maloba oyo leba kozwa message o nzambe yo sosolisa bango Saint-Esprit po to lakisa bango monene na papa po te bolingo na yo papa ikokisama na vina bana batu po te mukona suka nzambe bana no bakota na kati na baporte oyo lakisa kingai bana bakota na kati na mboka na sika oyo lakisinga na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomoyi que ton nom soit le soit béni amen. Message ya lelo ezali susu nini ozali deuxième vidéo na kosapo na mkona lelo message on a joué yango mwakala na kanisa na joué yango na ba 2012 bi ba 2013 carnet na komaki yango za quelque part na zo mona yango te na mimoni nzamba bimisi ngai ameminga na kati na ville na kobenga yango ville bien na place moko boye nanu na mona ba porte wana te na moni ba kiti singa ezaleti bazwinga place moko boye ko poser ngai awa ba poser nga na liboso ba porte le ba posenga na moni ba porte moko milai ba porte wana ezalaki 12 porte na ba porte wana ezana mukilio te na yebite na mezirango na porte ni ba porte église catholique te ba porte ya ba sala minene te ba porte wana ezapena milai na kanza na porte moko kokozala taba 6 metres ya mulai 6 metres ya mulai na munene boye na kanza kokozala ba porte moko ba 3 metres na munene aboye ba porte ngo za munene ya 3 metres na mulai boye ekokoza la ba 6 metres na mulai ba porte wana ezalaki 12 porte na liboso na ngai eloko remarquer nga makasi mingi na ba porte wana na kati na ngana zalaki na libanda na kotaki kuna na kati te mais na kati kuna place ba porte wana nyoso to ezalaki polele bola nanga malamu ozali message prophétique ba porte wana nyoso to 12 porte ezalaki polele nga ba telemisinga na kati ya 6e porte. Et ba porte ne banda ko bimisa lumière moko ya makasi kati nango ba porte ne zali ko bimisa lumière na lo ba lumière voilà leri Yesu Kristo Masiya bimi a visita kingai na ba âge ba 12 ans 13 ans lumière wana o Jésus banda ko dégager pa inaye yango na mona ki ba lumière wana balo bimana kati ba porte wana lumière wana zaki lumière ya pembe ya bwanya ya pembe ya pureté voilà ezalaki na pureté na kati na lumière wana ba lumière wana banda ko bimana na kati na ba porte wana ezalaki 12 portes na mulai bo ekozala ba 3 metres na munene bo ekozala ba 3 metres ba porte wana na mulai bo ekozala porte moko ezali ko na mulai ya 6 metres na kati ba porte wana tout autour ba porte wana ezalaki chocolat mais ezalaki noir na kati nango kuna ba lumière ezalaki ko bima lumière ya makasi na toutes les 12 portes wana siko nga na tuni ba porte o ezali nini na poser question nazo mona motute mais nga na poser question mulimo nange poser question donc nazalaki très attiré na kati na ba lumière wana ezalaki lumière ya bolingo lumière ya kimia lumière ya propre lumière ya sainteté lumière ya pureté banda ko bima na kati ba 12 portes wana l'air na poser question ba porte o la kisini ba lobi na ngai voix uti likolo la voix qui me dit les 12 tribus d'Israël ba porte oyo moni ba porte oyo zali ko mona ezali ba 12 tribus ya Israël après ça ba lobi na nga bongo esprit elongo linga place liboso ba porte wana ezongisinga place ezwaki ngai
e naye kolamuka le naye kolamuka nazali sikoyo kotuna mituna nazalaka soki nazwi message na kati na ndoto bien soki nayoki voir na kati na voir ndenge molimo elobelaka ngai le nalamukaka na bomoto napozaka baquestion na mitunaka elakisi nini na wana na nzela kotuna baquestion na ngai le nalamukaka molimo mpe bakanda koexplike nga makambo wana mpe banda kopesa nga bareponse le naye kolamuka eza message nazwaki yango kala le naye kolamuka nabi kotuna sikoyo nini baporte wana pourkui nabombaki bamessage wana banana banda kotuna baquestion e bapesaki nga réponse te naye kozwa baréponse ya baporte wana ane oyo na kanti ezalaki mois passé naye kozwa réponse ya 12 porte wana oyo bayebisaki nga les 12 tribus d'Israël na mois passé mois de juin 2020 yango naye kosala video oyo Pon appeler ça une explication à 12 portes na monaki. Pon appeler ça une explication à 12 tribus d'Israël. Ba yoko pesa nga ba réponse. Ba porte wana ezali polele pona nini. Ba porte wana ezali kozela batu oyo nyoso tu bakenda. Ba 12 tribus d'Israël nyoso tu oyo babima. Nazali koloba Israël oyo nzoto te. Nazali koloba Israël ya mulimo. Yona ngai tozali ba Israélite ya molimo. Pourquoi yona ngai tozali ba Israélite ya molimo? Parce que tondimela Yesu Christ Masia mokonzi pe mobikisi na biso. Yango to bengami ba citoyen ba Israël na kat na molimo. Nazali koloba Israël ya nzoto te o ezali kuna na Asie non. Nazali koloba Israël o ya molimo. Yona ngai motondimela Yesu Christ Masia. Yona ngai motovandi na kat na nkolo Yesu Masia. Ozali obengami citoyen aux citoyennes ya Israël na kati na molimo. Pourquoi ba porte wana eza polele? Ba porte wana eza polele zali kozela mutu nyoso tu akimaki Yesu. Mutu nyoso takenda kosambela banzambe étranger. Mutu nyoso takenda kosala makambo ya mabe. Atikaki Yesu amikabake pa ya nzambe mususu. Ba oba kenda kosambela banzambe ya bandenge na ndenge obino boyebi. Ba oba tikaki Yesu. Ba oba ndimaka Yesu te. Yesu atiki ba porte wana polele. C'est le temps pour vous. Pona kozonga kokota na kati ba porte. Parce que ba porte wana kozana moma moko ba porte wana kokangama. Ba porte ezali polele. Yesu alobi bozonge pa na ye. Nzambe alobi bozonge pa na ye. Saint-Esprit alobi bozonga na sene makulu na ye. Car le temps ezali na ya polele. Tozali na kati na temps o ba pesi biso grâce. Totika mabe o tozali ko sala. Totika banzambe o tozali ko adorer. Nzambe o ya lokuta. Banzambe na moi, banzambe na bikeko, banzambe na mabanga, banzambe na banyama. Oyo batu bakeli na maboko na bango. Tozali na mokeli moko o tozali ko adorer. O to bengi le roi des rois. O to bengi Seigneur Jésus de Nazareth. Ye wana nde nzambe na solo. Ye wana nde Yesu Kristo Masia. Ba porte wana ezali polele. Pona yo mutu o kimaki Yesu. Pona yo mutu oyo tikaki nzambe na solo. Pona yo mutu oyo tikaki nzambe na Israël. Yango balobi nanga les 12 tribus d'Israël. Yo oyo ndimelaka nzambe na Israël te. Zonga na sene makolo nzambe na Israël. Yo oyo ndimelaka nzambe na Abraham te. Zonga na sene makolo nzambe na Abraham. Parce que ba porte ezali polele. Alléluia Dieu tout puissant. Merci pour ton esprit. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit. Alléluia ô Père divin. Alléluia ô Père divin. Que ton nom soit élevé Dieu d'Abraham. Nzambe na la kumba mana au Seigneur. Nzambe na netole monene na yo. Nzambe na kumisi au Seigneur. Merci pour ta présence oh Dieu. Merci pour ta présence Seigneur notre Dieu. Fais que tes enfants soient libérés Nzambe. Oh bino batuwe bo bunga kinzela. Bozonga na sene makona Yesu. Ba porte zali polele pona bino. Alléluia Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit manifesté. Merci pour ta visitation Seigneur. Merci pour ta visitation Dieu d'Abraham. Na commission Nzambe na Israël. Ozali Nzambe kotika la Nzambe. Alléluia Dieu de Saint-Esprit. Alléluia oh Saint-Esprit. Alléluia Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Binoba oyo botika ki Nzambe na Israël. Bozonga na sene makolo na Nzambe na Israël. Nzamba za na posa na bino. Nzamba lingi bino bozonga na sene ye. C'est pour cela ba la kisinga 12 portes. Ba porte wana ezali na kimia na kati. Ba porte wana ezali na lumière. Il y aura un temps ba porte wana ko kangama. Il y aura un temps ba porte wana ko zala fermer. Bana na Nzambe boka mungongo na Nzambe ali koloba na bino. Saint-Esprit ko sola na bino na mukona lelo. Saint-Esprit ko fungola bino matoi. Saint-Esprit ko fungola bino misu. Ay ko fungola bino misu obo kanga misu kangamaki. Bozonga na sene makolo na Nzambe
na Israël bozonga na sena makolo na Yesu Masia bozonga na sena makolo na nzambe na Bible bozonga na sena makolo ya nzambe ya 12 tribus d'Israël parce que alobi na ngai ba porte 12 wana ezali les 12 tribus d'Israël ba o ba abandonaki Yesu bozongela Yesu ba o ba abandonaki nzambe bozongela nzambe nzambe azali moko mais na 3 dimensions na 3 représentations na nzambe tata nzambe molio mo santo nzambe mwana nzambe wana lobi na bino lelo boyokela ye bozonga na sena makolo bokota na kati na ba porte botika ma oya mabebo ala kosala bozonga bolonga na banzela mabebo zalaki nango bozonga na nzela na bosolo na nzela na vérité o ezali Yesu Kristo Masia ba porte ezali polele pona bino nzambe atiki ba porte polele na bino bozonga pa na ye 12 tribus d'Israël ezali ba Israël okuna solote na kati na 12 tribu wana yo pozali wana bansetre batambola mondo entier mobimba ba 12 tribu d'Israël bazali na mondo entier mobimba bakabwana barasi na barasi ya batu mwindu bazali ya bamindele bazali ya baindien bazali ya baasiatique bazali ya baocéanie bazali na mondo entier oyo ba 12 tribu d'Israël epanza na mondo entier c'est le moment de vous moment na bino ko bozonga na sena makola zami bokende kokota na ba porte ezali polele pona yo na ngai Yesu alibi bozonga na ba porte wana Yesu alibi kota na kati ba porte wana ezali ba porte ya kimia porte wana ezali comme mabine pa na tata parce que kuna ezalaki na kati na lumière wana ezalaki lumière ya pole lumière ya kimia lumière ya bwanya lumière ya solo lumière ya vérité bozonga na sena makona Yesu Kristo Masia bokende kokota na ba porte bazobela les 12 tribus d'Israël bozonga na ba porte bokende kokota pa ya tata fungoli ba porte pona bino bokota y aura un moment ba porte ni kokatana e kokangama bolimbisa ngai e kokatana te ba porte wani kokangama nzambe na lola yokela biso mawa nzambe na lola sala bino bolamo nzambe na lola mona bino oyo doraka nzambe mususu osalaka nzambe mususu nzambe na Bible nzambe na Israël atiki ba porte polele pona biso nyonso tutokota ezali 12 portes 12 portes ba ebisinga ezali les 12 tribus d'Israël ba o bakimaki nzambe ba o bapanzani na monde entier bokende kokota ba porte wana eza polele nzambe na lazwa lokumu ye moko ayebi pourquoi atiki ba porte na polele mais il y aura un moment ba porte wana kokangama yo ondimela Yesu Kristo Masia te yamba Yesu Kristo Masia po tokota na porte wana yo oyebaki Jésus te yamba Yesu Kristo Masia Yesu Kristo Masia azali nzambe azali kaka nzambe ba Israelite te na boposo tozali biso pe tozali ba Israelite parce que to yamba ye nzambe azali kaka moko nzambe na Bible amen bana na nzambe tala bolamu na nzambe o message nzambe papa apesa kibino pona mokona lelo na kantana suki apona message oyo na koyeba ko bondela tikete na bondela tata nzambe merci Père de gloire nzambe na nkembo merci pona ba révélation au Seigneur molimo no papa na lola et témoigner Père éternel molimo na Seigneur et visiter mutu moko na moko kotala message oyo Seigneur le kana ko visiter bango Saint-Esprit le kana ko solliciter bango définition ma porte oyo la kisakinga il y a 12 tribus d'Israël Saint-Esprit le solliciter bana na yo zong sabana na yo Seigneur olobela bango botika mabebo ale ko sala boke na sena makolo nzambe na Israël boke na sena makolo na nzambe akela likolo na se boke ko luka nzambe na Abraham na Isaac na Jacob yiwana de nzambe na solo yiwana de nzambe ya 12 tribus d'Israël yo pozali moko ya 12 tribus d'Israël bozonga na sena makolo na tata bokote na ndako na tata fungoli bino ba porte boke de kokota pote bolamo ya likozela bino kuna liboso bobima na place bokangamaki bobima na place bokendaki bozonga na sena makolo na tata ko boya bino te tata ko boka bino te tata ko yamba bino azali zamba kotika la nzambe que ton nom soit le soit béni na commission nzambe na kembo merci pour na bolamu na Seigneur papa couvre bana na yo protège bango compte ba lourd ravissant pote ozali nzambe na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo que ton nom soit le soit béni Seigneur gloire à toi Saint-Esprit gloire à toi oh Jésus-Christ de Nazareth gloire à toi Père créateur Père tout puissant na bengi nzambe na kembo nzambe na lola na belelo nzambe na bamza na Isaac na Jacob papa le kana ko couvre bana na bolingo na yo le kana ko protéger bango nzambe tata bi ba
posa mitema ya bana na yo tata be ba maladi baza nango Seigneur leka na ko guérir mutu nyonso nzambe na lola oya kotala message oyo leka na ko pesa kime na mutu nyonso kotala message oyo leka na ko changer histoire ya vie ya mutu nyonso kotala message oyo na molimo pe na nzoto nzambe yo changer ka bakombo na batu nzambe yo changer ba situation ya batu nzambe changer ba situation ya mutu nyonso akoyeba kotala na vidéo au Seigneur na problème n'importe quel problème azana nzambe te ba témoigner monene na nzambe pamba te loboko na eza mukusete loboko ne simba ka place ya biso ko makate nzambe leka na ko simba mitema bana yo Saint-Esprit fongola bana o miso Saint-Esprit pesa bana na sagesse pesa bana na discernement pesa bango understanding nzambe na lola pesa bana na mayele nkolo sumasia baiba ko détecter ba sala lokuta baiba ko détecter ba prophète lokuta baiba ko mona ba pasteur lokuta baiba ko yeba ba sakole lokuta pote batonde be na kati na mokili Saint-Esprit sunga bana na yo na tiki prière on na disposition ya bana na moko na moko ba yeba ko tala vidéo nzambe la kisa bango bolamu na yo nzambe la kisa bango ba mystère na yo nzambe fungola bango ya minene nzambe ko ndego la kisa kangai Seigneur na kumisi présence na yo na bomo inanga nzambe na peso lokumu na bomo ya mutu nyonso kotala vidéo au Seigneur na bomo ya sere frère kotala vidéo nzambe le kana kola sebone na yo nzambe couvrir bango na bolingo na yo po tozali nzambe kotika la nzambe gloire et louange à toi Saint-Esprit gloire et louange à toi Jésus-Christ de Nazareth merci pour na mokolo kitoko nzambe na kumisi tata malamu bateli malamu pe na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santu amen 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 amen. Bye 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 bosi kala malamu o tata ko pesa ngana sima na kozonga ko kabwana bino bana naye po tezali musala o ya bengelinga nango na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santu amen 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 bye 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 bye